Bino ba vie oyo bozo intoxiquer batu bakendaka ko corrompre ba musicien Fally po bakima. Bokoyoki sama soni. Fally Ipupa aza artiste oyo nazolo batikala numéro 1 ya musique na biso. Soki lelo pe Fally azalaki na Congo te nde ampleur ya musique na biso ba congolais na minute otolo bande sila nango. Nde na minute o sila nango parce que kala biso ba congolais nde to simbaki Afrique na masolo ya musique. Mais lelo musique na biso koyaki na baisse. Fally Ipupa remonter musique. Na minute o musicien leki Fally na succès azate. O mona wat. Yo moko mona ke Fally na absence na musique na biso elalaki. Be mission musique nyonso etale maté. O mona ka ndenge Fally azoya boye bouffe. O mona ekoma pena ke na be mission musique ezolamuka. Yoso ezali ba chambre oyo wapi na kati na yango ezali na ba ligne médicale donc awa soki olali mukongo pasi mbetu yango moko ezali o massage pe o mibikeli déjà avant ke munganga asimba yo inutile ya kwa na garde malade awa bango moko bapesa ka biloko kolia na ba malade na bango kolandisa mandenge munganga akosenga bapesa ka malade. Mais Aïda, malade on a bimi kakaté. Comment donc la ko bimandele ni ya tayo moko pesa. A on hôpital na biso kolia ofele, kolala ofele. Mais la pas fait. Ils ont pour la kolia té. Non seulement vous soignez bien. Il est dans la chambre on a bino éviter. Mbé tu ça le mouvement au malade alingi. Nous sommes dans la chambre. Frigo na kacha chambre. Ça combi tout là. Naza na mbé hôpital, to naza na kacha grand hôtel. Ngana zongi. Tala, soki ozana Europe, Amérique, Asie, Océanie, même Afrique, okoki kofutela ndeko na yo mbongo na Milton Misunga na libanda ya République démocratique du Congo pe ndeko na yo azui soin de santé na ye kitoko. Ba chambre ya clinique Misunga eza climatisé na kati frigo na pointe wifi pe donc malade ozali mobimba na connexion internet gratuit. Misunga, ta santé, c'est ta vie. Na clinique Misunga oyo ya Mama Grace Mandela la pétrolière. Est-ce que Tiembezali ezali te? Fally Ipupa zali mwana oyo ayaka etant que transfert les plus chers que quartier la teza na trou. Et c'est un trou en ezipama. Kofi atinda Eric tout. Lukela nga musicien wazana ba capacité oyo nga nazo luka. Bakenda ko lukele mwana bandal Fally Ipupa. Neymar ya quartier latin Fally Ipupa. Artiste o asala test te. Artiste musicien o ba luka yese bango na parler. Muta zo ba contrat minene na mboko c'est Fally. Muta ok, c'est tamboli et tourné, c'est Fally. Moutou ali so ba mérite ya mystique c'est Fally. Maloba musoko te comment ça la sona bambanga passe. Musique est blocama, Fally a qui a déverrouillé musique wana et bête pe na poto. Ce que to benga numéro combien? Ezana ba vie ebele na mitema na bango ha. Bazana besoin Fally ba musicien ba kima, Fally orchestre et panzana. Nzambe ya ko confondre ba jaloux nyonso ya Fally Ipupa. Date ya le 7. Bon, mon appena orchestre au grand complet dans l'aéroport Angile. Donc il fallait à Nzambe. Si c'est nous il fallait ça réza na maboko ya Nzambe. Ba vie ata botie ba moyen, ata botindi ba espion ya bana basi, ba corrompre ba musicien Fally, ba musicien Fally ba kozonga Kinshasa. Personne m'a pour dire, on est quel bien. Ailleurs, il y a Fally a on va te là qui a donc malango est que bien. Ah bon? J'ai des lignes mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London.
This is London City. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo bakongole tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defwa te. Bana ya 91, bana 94, bana 77, bana 78, bana ya 93, bana ya Paris. Bolela ki ya tro, tala esika na bino o esengeli bokutanaka. Yango yo! Chez Djonga de. Chez Djonga de, awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba. Lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba, ebongo kote ya musique enga ye. Chez Djonga de, babosani bino te pona kote ya ambiance. Chez Djonga de, ekofongoma mokolo ya vendredi 18 septembre 2020 avec impact na idéologie. Et sengali koyebake, chez Djonga de, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awande sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka se moko o ezwami na 15e mairie, puis Gizme Orly 94 350 Ozamo Bimba. Chez Djonga 2 weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defwa te. Chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende muta konde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena. Tala mone na mira ya nani chez Djonga de. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko. Chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit. Bonjour, bonsoir à tous les internautes qui nous suivent à ce net moment, ce n'est pas de l'ère à laquelle que vous allez recevoir cette vidéo qui est présentée par les vôtres Valdi Tambo. En tout cas, Bana Poto, Bana Moukima, merci d'abord pour votre patience, confiance qui est souvent justifiée par cette disponibilité de nous suivre. Nangoran, to charbo ba vidéo na filmo. So na zang sarva malobao na noste, en tout cas na saluera vraiment. Attention na bino vraiment o ezala bongo justifié pe moi naka mon ba commentaire, ba suggestion surtout ba remarque et zanga raté na ke ba te bele bazali ko tala biso filmu na filmo ye Valdi Tambo ayako lobela nini Valdi Tambo ayambi nani. Mais tikanga avant toute chose na saluer les champions Caps Kapanga Loma la Roche, c'est motivateur de tous les motivés. Motema ya mère na biso Lisette Lokange, il faut que moi siki toko maman sociale pour ka pa maman na biso Elisabeth Mambuta, Elisabeth Mambuta Mayangi, Elisabeth Mayangi Mambuta na Hervé Malenga papa français na grand poète Roger Ndonga les grands colonisateurs. En tout cas bana poto bana mokimba nek bo moni vraiment na ba réseaux sociaux surtout toile vraiment ezali ko pela ko sakanate na ba polémique mo babiolo na benga vraiment il y a trop éphémère ça là vraiment bien té yango na yé vraiment na mais c'est plutôt pas le temps mais qu'un peu qu'on peindre le tableau de situation concernant Maïnyo Cezali Kolobama si quand on a salué pour commencer notre émission. Bonjour mon amboka Ken Piana Makizembe. Bonjour mon amboka Ken Piana. Ouais, bonjour Valdi Tambo, bonjour ba ndeko nyonso ba Holanda biso. Na pesi mbote na mama CDJ. Mama CDJ mampata mama pasteur motema poza wera. Bonjour na prophète Emmanuel Dodi, prophète Moïse. Batutu ya poto bozolanda biso na pesi bino bambote bele. En tout cas, merci Ken Piana, merci de passer sur chance sur avant Liboso na yo. Mais avant toute chose Ken Piana, biso na son na yo bon vraiment yo zaela. Les dirigeants no banyo so ba bien, c'est vraiment le sang chaud. Donc on que na Malil parlons directement de l'actualité avec les King Fally Poupa wa pe ko brité les sous sol congolais moko ale 7. Na bito yambi message wana ndengeni. En tout cas na bisio degré bakinois bazozela la Fally Poupa na mabele. Et ça les mananu te depuis vague ya ba wenge wana bazalaki osala en tout cas ba vient na biso ba wenge mangokoto mais Fally Poupa vraiment bazozele na Kinshasa en tout cas ba artiste musicien ya Fally na habité basi batindi biloko na ba agence
donc ekomi mikolo soki kaka na baagence okutaka bandeko ya bamusicien afali baoyo ozo bakolia bilamba babiloko ndenge na ndenge bachaîne musicale en tout cas donc te plaisir à trop dans laisser de tozala na aéroport na si ezalo pesi pena mbombo aboyi oso comprendre parce que fali pupa aza artiste oyo nazolo batikala numéro 1 ya musique na biso soki lelo pe fali azalaki na Congo te nde ampleur ya musique na biso ba congolais na minute otolo bande sila nango nde na minute esila nango parce que kala biso ba congolais nde to simbaki Afrique na masolo ya musique mais lelo musique na biso koyaki na baisse fali pour pas remonter musique ndenge vient na sutumba ya bisenga lobi fali pour pas soki azalaki te ndema wa trop. Je signale la présence remarquée ya père Nabiso vraiment assis tumbo dans mon basala mingi pour la musique donc baebi ken biana Miko elega ba tupena ba déplorer makasi pour ne seli ya fali ba balelaki surtout ba warrior en particulier balelaki makasi babi mais fali pour palinga se transformer na ki na robot ou quoi. Tout le monde hormis information au atterrissage na moko les 7 ba émettre les sous publicité mususu il y a concert il y a Shark Club ken bien fallait pas mater bon tu peux na moment confinement siko balobi ki salve banda misale bandi la charité bien ordonnée commence par soi-même fallait pour pas banda concert na mabele na ya Kinshasa en tout cas RDC vivre na nos stars ou tu beta na sala monene salo boebike abetaki yango avec beaucoup de difficultés babitumbe belé parce que zalaki facilité kozongi sa musique na poto fallait pour pas bundi abundi par tous les moyens musique vraiment et zonga na poto en tout cas félicitations à Fali pour pas les lonenga zongi boye o koza la premier concert donc il fallait ça déjà na 21 production le concert il y a chaque club et ça premier concert mais après chaque club tu dis que ba concert et ça est belé bino ba vieux oyo besoin intoxiquer batu ba kendaka ko corrompre ba musicien Fali pour ba kima bokoyo ki sama soni parce que eza na ba vieux ebele na mitema na bango ha baza na besoin Fali ba musicien ba kima Fali orchestre et panzana nzambe ya ko confondre ba jaloux nyonso ya Fali pupa date ya le 7 boko mona pena orchestre au grand complet na aéroport Angile donc il fallait aza nzambe succès nyonso Fali asa reza na maboko ya nzambe ba vieux ata botie ba moyen ata botindi ba espion ya bana basi ba corrompre ba musicien Fali ba kozonga Kinshasa Oui, en tout cas, merci. Ken Pianamakize mon pépé vraiment ça au Saranate. À part information, car on a 4 victimes en tout cas. Tu peux te rappeler Mamsou Kara. Tout le monde indio bet les soba musicien, Maroki, Masoneni même tout le monde musicien Moussoupe. À part bandi on a soit Pichen Kalombo, Nathan, chef à télé Kunyanga, Junior Mutuka. Tout le monde ici sous. Fallait passer sous une sous ambassade bourgeois plutôt. Chance. Il y a aussi la personne où on est quand on a 4 victimes. Na kombo ya advent que pour en être so commentaire négozandé. Ouais, en tout cas Fali pour pas ambassade a mérité parce que ambassade a soda makasi, ambassade a artiste lelo ba warion ba tie la rappel motema parmi ba artiste ba soda na kati ya mouvement Fali ambassade pe asa na kati donc ambassade a mérité azo achana ye adondwa nango. Donc talaka ambazi na potoka ndenga zalaki na tomonaki le seul artiste et musicien ou azo somba pena ba god ya ba 8000 €. Donc ambazi le bourgeois en tout cas bonne chance na ye toyebi ke ndenga zo kita mabela kin et ça la bien soki akiti na nzembo na ye ko ça la biso bien vient na si tumbo ye moko autio ba anin alors bien en tout cas ken piana ndenga to fanda na quartier latin musicien liboso o kofelo medazo ya bogar net Fali atikala kozala te ba vient na ba sutu baza vie oyo azalaki directeur en marketing na kati ya quartier latin même rôle na ba vient na so be di ba jet alors bien en tout cas aza garçon mo oyo ezala lekela bango ke Kofi pena garçon pena azala représenter pena quartier latin très bien vient na sutu mbo pena émission oyo alors moi
ba vérité mususu kaka ya quartier kaka na kati ya émission ngana otikele kiti ta 4 minutes vers surtout moi loba ambiance ya quartier la tenengeza parce que le quartier latin eza orchestre mo bo photo remercier ka Koffi Olomide eza patrimoine national to mona lelo en plein o ba wengeza laki nango na en plein au quartier latin ezala nango to mona lelo c'est comme si quartier latin comme moi likolo na en plein par rapport à ba vie na biso a wenge et là si que vie wana Koffi quel que soit âge na ezo kende moi likolo mais Koffi Olomide azo continuer toujours ko sepelisa ba melomane na e Ken Peno pesa nga mo pasie oke mo bouleversanga pena makanisi mutu bandero rouler boye mozong singa sou boye contre rotation Dadi Chombo hein exemple Anjili Dadi Chombo Ken Doyo bora mutu mo di jarge vadia bongse ba question mo minga boye babola mo to lobisiko oyo lelo aucun Pena na sala bena pragmatique polémique et bimine internet ya rosakanate o wapi bate belé azo inciter net le romo et chafo entre Koffi Olomide le quadra na mo ane Fally Ipupa na bi koza conscient o imamno zoloba ouais Valdi Tambo merci pour la question ngana loba lelo so polémique et bimi entre Koffi Olomide na mwana na Fally Ipupa wana za ba stratégie eza ba stratégie parce que Toma tato kita Fally na Koffi Olomide bakobeba naka jamais. Et ça nango ba stratégie yo monité Fally Ipupa annonsaka date ya concert na ye na Accor Arena. Yo monité Koffi Olomide pe azalaka na contrat ya salle na ye azobeta wana bomba date. Siko lelo Koffi Olomide pe azosala promotion ya concert a muneno yazo kendo beta ya Accor Arena wana. Omona teke Fally pa bombi date bazana politique na biso bazana politique ya papa na mwana balingi pouvoir na bango ekende na maboko ya bato mosusu te bazo distraire biso neti bazana polémique po oso comprendre que comprendre bato oyo balingi ba isoler biso neti bana polémique po trône na bango ekende pa bato mosusu te balingi ko céder pouvoir na bango pa bato mosusu te balingi moko papa régner moko mwana régner siko bako tia biso na ba fanatique na ba journaliste na kati ya mbilinga bana ba warion na ba fanatique ya Koffi na ba biso bato to sala ka musala oyo Koffi na Fally soki tozolanda bango bako tia biso na kati ya mbilinga osoka ba bana politique mo boy balingi te coupe na bango wana ki champion na bango wana balingi kende place mosusu te yo ken pena polémique yeso ya wakasi banda Koffi Olomide alobaki li solo ale yaza le premier ya musique batu ba che milinga meta yo mo poza kina mbilinga ngo ken pena bagi non yete les les Fally vie ba souvenir bo na machin mais lelo atanga alobi Fally pour panda za numéro 1 ya musique na biso et continue à créer problème à te pas fanatique moko à quartier latin parce que ça bongo Fally pour passer quartier latin Koffi Olomide azali papa ya Fally soki lelo Koffi aza numéro 1 et ça a plaisir pour na ba fanatique ya Fally pour soki Fally pour papa aza numéro 1 et ça a plaisir pour na ba fanatique ya Koffi Olomide parce que Fally pour azali mwana oyo ayaka et tant que transfert le plus cher que quartier la teza na trou et c'est na trou ane zipama Koffi atinda Eric tout lukela nga musicien oyo aza na ba capacité oyo nga nazo luka bakenda ko lukele mwana bandal Fally Ipupa Neymar ya quartier latin Fally Ipupa artiste oyo asala test te artiste musicien oyo baluka ye chez bango na parler que tika orchestre na yo pardon Fally ya ko signer contrat viens nga surtout mbonde abetelaka nga histoire nyonso tout yo le loka versi tout maintenant zo biso surtout mbonde alobi en tout cas viens nga mopao ko kende pena ya quartier latin academia en tout cas mopao azaki pena bati alukaki siko azipa mo batru wana yango moni esengaki pena renforcement ba Fally baya suka na contrat et pas kolami ya deux fois te Fally aye ko renforcer quartier latin on sentit pena que Koffi a commis à l'aise koya ba Fally on est Koffi à l'aise c'est ça mais le rango pena ken pena que sali pena bien te et sali bien te à ressentir polémique qui wana polémique et surtout yo pour côté na jango
polémique inati ya numéro 1 mais polémique ya numéro 1 même ngana okota jango ngana ba lelo soki to ba artiste numéro 1 ngana lo ba Céphali ngana ko changer langage na ngai te non est-ce que yo za pena sur so na lobi lelo Fali aza numéro 1 ya musique ya mboka na biso est-ce que ça c'est déranger Veram et ils ont dérangé les générations Wenge Mobimba génération Wenge Mobimba nde ba déranger génération quartier la terre ko déranger mutu moko te génération Wenge peut-être ba ko côté na bulu yeke babi comment quartier la terre boto libiso pouvoir na biso yo Fali c'est numéro 1 en musique na biso na ko changer langage te ngana zolo baté pona susu na banga Verambo ke non na boya lo ba vérité oh na zolo beza vérité par rapport ya auto mona boye Fali c'est le numéro 1 de la musique et ça fierté pona mo pa mo konzi et ça fierté pona ba fanatique ya quartier latin. Mais c'est l'information Ken Piana mona ba Facebook babi il paraît Ken Piana a menacé na ba fan musu ya quartier latin pour marambazolo ba micro internet. Ah mawashi matole oh papa wemba yemba bakanga bakaka balemba yonde mawashi babiso to abato yo ato menacé ata ofingi ato lobby ngana otika la kaka wana kana angle na ngana sela musala batumso ba sala ngana timo ba grimace nga fanatique ya quartier latin yo ko benga Fali numéro 1 te boye na boye soki na lobby Fali aza numéro 1 wana ne na fingi ve na nga mopa mokonzi. Est-ce que Kobenga Fali numéro 1 et qu'on déranger est-ce que Kobenga Fali numéro 1 est-ce que qu'on déranger pena vrai fanatique ya quartier latin on est un fanatique ya Wenge ba se masquer net ba fanatique ya mopa fanatique tout ya mopa mokonza za fier et Arken azolo ba Fali numéro 1 et ça makambo même otuni mutalibo mana fulo yebiso na minute musicien leki Fali na succès azate o mona wat yo moko mona ke Fali na absence na musique na biso elalaki be émission musique nyonso etale maté o mona ka ndenge Fali azoya boye bouffe o mona e koma pena ke na be émission musique ezolamuka ozoka pa donc bato bozo bata maraswa disons fanatique c'est Apoli Lumumba RDC monde na peso bambote mauvais luson mbata bato baza vraiment ebele na ndimité que vrai fanatique ya quartier latin à côté les melenga ken pona lobi Fali aza numéro 1 na minute on a succès tout le monde babi que na ndenga succès Fali à l'équipe de Kofi na génération mobimba ya ba vienyo surtout et ça normal azara mwana ya Kofi olomide lelo soki akotondisa sale o azobeta faut boye bango ke pourcentage pe ya bato o balingaka Fali bakoya kotondisa bakoya pe ko compléter parmi bato bakoya c'est normal. Kulutu Alino Mokemo, Alain Mokemo de Londres na Pession Mbote na RF Malenga papa français. Olga Mbimba, moi si kitoko Olga Mbimba na kati vraiment Mikila Mpoto na Pession Mbote. Boss Apacha Mumpe, yo pe na Pession Mbote. Ken Piana mon rambria, na Ken Piana. Problème sur ça ce soir. Mais c'est bon même baluka ba makambo mais to bon vendre langue que isu créer sous makambo sous. Na moni publication mo boya Robino Mundibu na ba réseaux sociaux. À lobby akumisa nti Fali le king yo yara kaka yo betaki déjà auto beta Bercy biso asoto beta aso na ba kermesse kaka nebité aso bana Fali mais c'est comme si aso boka la batu musu directement moi jeton hein ouais ça na ngo jeton te parce que tout le monde a bandero la batu belé et ça ba kermesse il peut se que l'équipe très honnête moto ozolia ndunda même docteur ogangela yo aloba maintenant comment yo mutu na mokilo liaka eloko moko mais non et quoi provoquer un peu malade donc il fallait pas parce qu'ils ont mélangé Canada, Suisse, France, Australie, Dallas. Oza ba siko za na bato mosusu bango za Kinshasa po Kinshasa Angola Kenya so beta no na 3 pays wana za to beta no ka pays moko po za ba pays o neti Kenya to kenda ngo sans visa Angola nzela luf donc so beta na 3 pays wana ezana to corrompre zo tourner place monte donc c'est normal bato ba sala ba analyse bango c'est normal. Oui, Ken Piana, mais Motuna vraiment son a tenu en côté Zaloko Alisumu. Ken Piana, pour na yo le temps so ba ke fala numéro 1. Oko justifier malobana yo? Ouais, na ko justifier malobana parce que ce qui total na 3 ans, muta zo ba contrat minene na mboko c'est Fali. Muta
orchestre tamboli et tourné c'est Fally mutu ali so ba mérite ya mystique c'est Fally po maloba musoko te comment ça la sona bambanga passe musique est blocama Fally aki a déverrouiller musique wana e beti pe na poto siko to benga numéro combien Fally a communauté ndenge vient na so ko faire le média za la baza suivre les guides nyonso ko fuya osala eza o batu ifo bolanda siko na minute o Fally pa komi suivre les guides nyonso Fally a osala batu nyonso pe ifo balanda donc Fally azo copier kaka o kofi asala kofi asala ka suivre les guides lelo pe Fally a komi suivre les guides oso kabal monde eza ya mbilinga eza na moment mo ba kofi bazalaki ba numéro 1 mais na minute o na nenga vérité ya émission c'est Fally qui est le numéro 1 c'est ça. C'est Fally qui est le numéro 1, mais quand il y a une émission sur les cas pour la Kagibiso qui a invité dans un concert, il y a Paris La Défense, il y avait un quoi Draco Raman, il y a habité ce qui est. Ouais, na ngana okende concert ya Kofi Olomide ngana okotango parce que wana eza promesse si na pesa ki batunyo surtout na okende concert ya Kofi. Donc concert ya Kofi na kozanga te. Na kozanga na concert wana te. Mikolo kutu ndeza bo ifona luka vena nga sutumbo po yenda zo inspire nga mo makambo aloba mikolo na be émission vena nga sutumbo bisinga biken ko banga te loba na minicho muta représenter quartier la te muta o a saloner à quartier la te c'est Fally Ipupa Fally aza mwana ya Rambo mwana lu aza lion vena nga sutumbo apesa nga courage ya danger mikolo osaka pa avi moi Ok, père l'ami soit si tumbo. Ken Penayo. Osaka ba vena nga sutumbo azoba Ken. Loba o nyoso na zo biso po eza vérité. Mais jour bo pesa nga mikona loba. Ah via sutumbo na makambo ebela loba. Yango na habite Valdi ko yambele lote. Ko yambele lote po vie a bangisanga. Mais alors bien informé ba fanatique nyoso monde. Fally ndaza numéro 1 en musique pour l'instant. Merci message na qui a capté ba tebe ba otala so mama Goretu Louvezo ba frère Guilin Mayasi Odilo Mampuya Lex bana Kishasa venanga Olivier Mutondo double nationalité na bi ke ba iget mulunga ya papa firme matoto bazawana Infinitif Gilles Vasimba entre autres amis qu'on a kin père nanga Jack Pombo centralisation de Paris président Regen Ouassi soit Mohamed Djouma Anizi tout l'américaine Anizi tout na bi kozana Ken Piana mwana mboka Ken Piana makambo eza vraiment ebele ya Rosaranate mais bana poto ba bengi nga ya Rosaranate Ken Piana ba bengi nga vraiment bi Valdi Tambwe problème to moni vidéo na quelqu'un beton mieux placé à répondre à question pour na moi ba tebe ba yambi mais au beta mambo kara mais et c'est le moment fallait tant tous les bakou les opportunités ya ko éclaircir batou et sali moi bienté entre mère na ngai Manique de John na yo marambo ele kan ba mona ba vidéo ba mona ba vidéo wana vraiment na ba Facebook na ba YouTube ba benga ba be sali beta nous so condamner be Manique ba nous so condamner nanya filmer vidéo wana nanya a publier yango na peut Ken Piana o ça moi résumé mon que expliquer ba tout vraiment en clarté. Ouais, merci beaucoup Valdi Tambwe. Nga s'appelle la rabino pe il faut témoigner pe babilo mususu. Lelo Manique de John batu bazomona net ya réclamer bon moment boyo nga Ken Piana nazalaki nango na boyi kopesa ye boyi na boyi na boyi fimbu na fimbu oyo bino nyonso bozala ba responsable yo za pe na famille munene ozo kamba lora choisa na mwana atangisaka mwana mwana asokipaka na ba charge ya mwana ba malika wana pe bana ba charge ya bana comment depuis fimbu na fimbu ebanda awa mutu mususu tenda lela mutu mususu tenda lela ba fifisi wa be baleka na fimbu lelo yo yebi oza conscient yo mutu ya mbinga oyebi oza conscient na pesa chaque mutu na fimbu conseil ke bozala zala pe na ba site na bino e bota mo ba abonné yo kutu ndolo ba robite nga na préféré na zala na ngaka na fimbu makambo ba site penal lelo te muta fongola fifisi wa site nani ngaiti nga mutu na pesa pe Manique de John ba idée lelo batu ba mona ka Manique de John asiliki atomboki boye ba vidéo bo mona ki wana eza vidéo ya Sony Valdi Tambwe moni makambo nga azolinga koloba te nga za na besoin bo expliquer nga même yo Valdi kutu oye fimbo na fimbo ngo emso kokisi pas même 2 ans peut-être une année so kokisi est-ce que oye bisanga toza oso kuta mutu moko azo réclamer nyongo ya salaire ata ya mois moko ke asalaki musala bafuti embongo te
soki nyongo moko boye epasaka Alain filme biso nanu ko soki nyongo moko boye sepasaka awa na kati ya fimbu na fimbu boleka mpe na baémission boexplike nga azalaka na nyongo ya mutu te eloko babengi nyongo nazalaka na nyongo ya mutu te me bino moko boyebi ke Manique des jeunes boyambare na baémission lelo air moko boye epesaka nga mpe mawa natalaka Laura Chou mpe abokolaka mwana Laura Chou asokipaka na baklasse ya mwana. Est-ce que oyebi ke Manique de John mpe aza sere na biso nga na koloba mabe na ye te? Est-ce que oyebaka ke apesaka jamais même Laura Chou nalongola yo nanu même Laura Chou apesaka interview nanu ya ofele te bwana kati ya site moko me mpo Laura Chou ayamba ye wana Laura Chou afuta ya $10 parce que bato bamoni ka azoganga bongo bato bamoni azoganga nga na wana ta répondre ete mais yo moko Valdi Tambo est-ce que so yamba Manique de John oyambi émission jour yango yo za mpia ko yambi émission ça kopesa mbongo na suka tous les émissions salaka après émission afuta makamwa epakolami mais na fin du mois to récompensaka epé to futaka epé salaire to futa bato salaire mais un salaire peut avoir mérité na eko zo pe salaire yango te mérité ndenge non zo mérité te parce que bino bo mérité salaire boke dans ça la émission ndengo ya mbinga boy émission o eza yanga obi eza émission na eza émission o compter parmi be émission na yo koti na film si comme Manique de John héros yambaka e be émission ane ezalaka ya Manique de John be ezalaka ya yo kolo salaire ya be émission ezalaka na parce que après avoir koyamba epé bofutaka déjà bon mais to fait to futaka parce que ba futa batu ya za sero to zalaka na ye to bundaka bitumba na ye asala pe ba défense belé pour na film to ko ignorer ngote to ko tike jamais bongo to futaka ye mais yako sala ba biloko asala kike to zana na mbongo te to na ba difficulté pe belé to cho passer na ba moment ba confinement nani yango aloba za na mbongo moko boye ya malonga bomba na ndako lelo YouTube ango to za ko gagner moi quelque chose à malonga YouTube ango cité na mbongo malonga ezalaka sute soko yeju moko boye na ebisio naza na eloko te ngande na boye ngape mutabimisa nga c'est honorable Zakari Babaswa mais après ça bino témoignage moko teke ken bien na sote kutani na ye kaka senga ngambongo na senga pe vete na bi ke via za ba occupation na EP belé mais viezak la kabela nga kutu na volonté na ye viezak la kabela nga na volonté na ye abi ke to kutani place oyo petit na nga pa za na besoin pe ya divers un soir bimisa moi 100 moi $50 pe kabeli petit na cadre bien mais azala obligé pe ya kabela nga te eloko ya bien ya ko kabela mutu eza ko laksaka mutu musala ngalo bakeloko Zakari Babaswa kabela nga eleki o nyonso na kosenga Zakari Babaswa alakisanga musala o na liaka na matela yango ba avion lelo na koma bénéficiaire comme Zakari wana nga lelo ba opportunité o na zwa na sima musala o honorable Zakari Babaswa alakisanga na kozala ingrat jamais nga na neti ba patcho refi wana te oyo azona pe ba courage asala ba émission pa ofinga papa wa bimisi yo siko Manique de John aza mutu oyo abimi na film quand même atakutu par rapport à âge nazo mérité ata moi respect parce que un nga na loba na ko finga honorable Zakari Babaswa te Zakari Babaswa aza na eloko moko kabela nga koleka musala wa lakisanga te elakisi ke bato pe babimi na sima nanga bazwaka pe occasion ya kopesa nga ne fisque respect yo kasi lelo ken pia nande mutabimisio ken pia nande apesio succès ken pia nande apesio bampleur ken pia nande apesio ba relation ebele lelo oleki na ba émission o humilier ken pia na o bimisa ken pia na mutu pamba na mokili première fois batu ba yo kela yo mais deuxième fois nandimite batu ba yo kela yo parce que deuxième fois comme asko ingratitude première fois sali yango osengi pardon to boite lelo e comme tina po ya kofinga prophète to kendaka na église na ye eloko wana ofinga même prophète oh lelo to mema bato na église ateyaka biso toujours liloba nzambe tozomona ba miracle ya ndenge na ndenge o prophète Emmanuel do dasaka na église mais tomona ba émission msusu kokende kosambusa timo sali ya nzambe eza pas en tout cas bandeko bolanda biso nga azalaki vraiment obligé à répondre na makambo te mais na sepeli parce que Valdi yo po salaka na film soki nyongo ya mutu moko ezalaka awa c'est que wana na ndimite ke yo ozango yebango donc nazalaka na nyongo ya mutu te
oh mutu moko afimbu na fimbu mais ça bato so ba tout nande problème mais ça que comment vidéo ane bimaki nani a filmé nani a publié yango le comme ça la fois yango yo yebi bien que question bato ba tout na biso bato ba tout na question yo yebi bien que ngaken jour yango nazalaki na l'un de BCBG nazalaki na Eliezer Tambo siko ba téléphone nazalaki na Eliezer bébé de la presse na benga yera Eliezer Tambo po wa vient na so honorable talaraka vient na honorable ba kombo ekokana donc na PCP bambo te place ça siko na kati ya video wana pe bilongi na bango eza na kati siko omona na kati ya video wana Ken pia na simbi téléphone na ye les bébés de la presse a simbi téléphone ala de BCB za téléphone na maboko siko maniki déjà na maboko na ye téléphone ezate so téléphone yana simbi saki nani parce que aye azaki na téléphone na maboko bandi makelele téléphone wana ezalaki na maboko te ekendaki wapi soki eza ye muta simbisaki muta filmaki problème ezate soki pe eza ye te problème pe ezate ngana na tente na bandolandela nani a filmaki nani asalaki boy indice ya liboso ezaka ka téléphone ya Manick de John oyo ezalaki na maboko ekendaki na maboko ya nani c'est ça le problème. En tout cas merci père nanga Pichumbombo grand prêtre ya Bruxelles na pesio mbote donc mbingazor à Bruxelles Pichumbombo père nanga donnant tsumbu moté maman Licienne maman Elohim na legria bana poto bana mokili mbimba en tout cas eloko esalaki moi pasi Ken Piana c'est mon vieux notre patron Manick de John pe mère nanga nde banyo so baebi en tout cas sali moi pasi ya ressentir surtout na meka ko boka moi lisu na site ni total apeka na kende na Manick de John Tokos na moni ne batu vraiment bazo ko attaquer wana pour na ngai ga ki mu Christ na senga mo bo doser moi muke c'est la famille. Attendez, vous senga que alliance soit maison en soute, si on devient de regérer mais c'est la famille. Vous tirez aucun de finger bon vraiment pour na rôle bandeni. Et que stressé à moi si quand même, à moi si c'est une mère, on a perdu mère bah âge à peu près bah âge Joana. En tout cas ça la ngapé na moi pas si. Naza na ka Manick de John de ka Ken penalty naza petit na bangonyo en tout cas naza muto na linga vraiment ko chapé na kata libota quoi. En tout cas ça la moi bien de Ken penalty so moi lilobani ni ko baksa sous likola makambo yo stolobi lelo. Non, l'obésara, en tout cas, merci Valdi Tamboé, merci na bande koto balandi biso. En tout cas, ba Warion, pour continuer toujours à soutenir l'artiste Nabino. Donc, balobi ba Warion sko ya Kinshasa ba manifester les 13 pena ba Warion tout ya Kinshasa. En tout cas, Olivier Nzousi, donc bambote na yo, en tout cas Olivier Nzousi, Solari Mokonzi. Solari Mokonzi. Yo yebi ka Solari Mokonzi yo yebi. En tout cas, dans respect à Rabino ba abonné oyo bo soutenir biso dans ozala toujours sima ya ba service na bino soki bomoni eloko mo sepeli sibino bo bisinga Ken soki musapi mo bo eza malade kata na kokata pona bino pena na kokata parce que trop c'est trop toza ba père de famille moko boye nga na fin na koma na niveau tiers mso futela ndako bayaka longoli on ndako pona moi musala no ayaka kotia makelele moko boye kofinga na ba barrière ya ba place to futela c'est pas gentil nga na senga kaka bato nyonso bosala awa bo zalaka moi respect pe ezalaka moi respect zakata bino nde to zalaka na bino depuis to banda juste lelo tout le monde a raté la cadence toujours bien donc merci Valdi merci ça pour les Lumumba Adel Joko Bagou danger Shada qui manager Marika Songo moi na mon général donc merci. À travers cette émission, je me permets de souhaiter un joyeux anniversaire à ma mère, maman sociale, maman Sabine Beloy Bokonda. En tout cas, maman Yabane Belé, en tout cas, on a vraiment Mikolebe, na Kombo Nzambe, maman Sabine Beloy Bokonda. Donc, que du bonheur à toi, maman. On a profité pour présenter mes condoléances le plus sincère na famille Ngando Mobimba. Oh, wapi, Venabso Roger Ngando, l'international hôtel au père de bon grand frère naé. Ouais, Roger Nganda père de grand frère naé. Na BCBG to ana matanga mi balé. Mosaka Koufela grand frère, Roger Nganda père de grand frère naé a peda ke lobby. De mes condoléances na famille Ngando Mobimba en tout cas to kendeka matanga ane sala bien. Donc en ce jour si spécial de ta vie qui commémore ta nativité, je viens humblement pour te souhaiter un heureux joyeux anniversaire à toi, maman Sabine Beloy, maman sociale. Maman sociale. Maître. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Maître Boni.
surprise moi comme lui. T'es ça l'émission bien toi qui honoré au monde autant au leki tant que ça l'émission na Ken Piana. Ils ont parmi rares personnes dans les canaux la télévision, directeur marketing à quartier la témoin sur Kenda Sango. N'évitez mon message ni au copie ça n'a abonné sur film de football là. Vraiment naza très flatté, je m'attendais même pas à ça. Naouti Moussala Nanga, n'a rendre visite pas honorable Zakari Baba Soe. Soudain na kuta na leki nanga Ken Piana. Naoki Ken Piana zoloba concernant Fally Poupa. Voilà mon nanga. Agi na quartier latin. Parmi bana oyo ngai. Na talo ko ambassadeur quoi. Na ko benga na français ambassadeur culturel. Puisqu'ils ont véhiculé message à travers d'autres nations quoi. Donc Gaza en anglais Ektoch, sans flatterie. Sans flatterie en tout cas mais merci. Mais grand mon pas donc Moutuna gamo pa Robeta bon à Paris la défense a signé bon na né autour côté na habité mon message exact. Yo moko wuto benga ye grand pa à Robeta na arena mais le tombeau est vide. Ça veut dire tu veux qu'on redorer les blasons ternis y a arena. Pas beaucoup de commentaires, le tombeau est vide. Aujourd'hui, tu vis à une époque polémique aussi la raté la musique. Et là, au mot de Peli Makasi, c'est comme si la relation de Fally Poupa na papa na Kofi Olomide, c'est comme si je soignais comme soignais Moukié. Fally Poupa za moi na Kofi Olomide et là c'est l'homme qui a peur quoi. Mais je profite de l'occasion de lancer un appel à tous les musiciens qui se sentent concernés dans la polémique actuelle quoi. Nous devons primer l'amitié, la coopération, voire même l'entraide. Toko za la adversaire, toko za la binamité. Mais pour na Fally na vienne aye mo pao. Il n'y a pas match. Fally za moi na Kofi Olomide. Bon créer polémique teko. C'est l'homme qui a peur quoi. C'est l'homme qui a peur. Il n'y a pas match. Ouais, grand de tombeau. Mais pour l'arena, le tombeau est vide. Vous avez toujours le sang là, ils vont marquer terre. Hein? J'ai étudié. Natangi yango. Nalombi pour l'arena, le tombeau est vide. Bon, aïe qu'on redorait les blasons ternis arena. Kofi Olomide. En tout cas, merci Ken Piana. Vous avez un poste à venir à Situmbo, à Kota, à Kifanda. Tu es en 2 minutes monté. Ça va? Oui. Allez, les BCBG. N'a habité les lots. Mon Zakari Baba, ça peut bouler. On tient, carrément, on a une musique qui tourne dans la relation. Zakari c'est un ami, on a grandi ensemble, mais nenga sala chaîne naie, nazo parmi ba conseiller naie, nazo un bureau d'études ya Zakari. Donc net nazo na bureau moko tozana ba aller le vert à l'enzamba, l'homme le plus intelligent. Nga nazo na HIER, ça veut dire en sigle hier. La haute intelligence écoute repérage, nazo na bateau nyoso. Bakunga va créer ma bépo na Zakari, dans un bureau d'études. Ça veut dire la haute intelligence, écoute et repérage. En sigle HIER. HIER. Moi, c'est ça bien. On va comprendre vraiment pourquoi ton Kofi Olomide na Zakari Baba Bazara na bras de fer, yo que nan pendant Zakari. Kofi, on a la Kofi a un problème na Zakari. Yo est bien, on a habité. Kofi n'a jamais problème dans Zakari. Zakari c'est son frère. Kofi Olomide a sa frère à Zakari. Mais pour la polémique, on a bien monté. Mais aujourd'hui c'est comme si c'est comme si tu es aux Arassou dans le quartier latin comme membre bureauté. Mais les autres on me mettre quelque chose pour Nabola ou tombe sous émergence tombe sous quartier latin. N'habiter c'est dire quoi. Moi je te dis. La Bible déclare la vérité libère. Kofi Olomide parmi bateau yo on a lelo ceux qui n'ont pas palais, c'est grâce à Kofi Olomide. Moi je suis un bailleur, il ne faut plus me demander parmi les locataires puisque le tombeau est vide. Voilà, c'est une grande personnalité. Oui. Tant que vous avez suite, il y a 3 voitures. Nous avons sommé Kofi Olomide. Ba parents kala ba zoko boya bana na bango basala ba comme ba musicien. Mutaya ko longola image. Que les musiciens vont voir. C'est que vous Olomide. On comprend. Donc, on n'a jamais salir Moutouana, puisque
match ça bien. Tant on vend dans la télévision, on se passe à tour des rôles pour on diffamer Kofi Olomide, surtout quand on a un problème ouais justice ça tout le monde argumenter et ça la ranga pas sinon mon que muto yo pour ni ka bola tise makama mabe car pour la nini bokol commissaire Zabolo botala ba bien fait na yet botala ba bien fait na yet botala ba bien fait et loko no yebisa yo mon frère le tombeau est vide. Le tombeau est vide pour Kofi Olomide. Le tombeau est vide, Motazate. Aïe, go redoré Arena. Arrête quelques images. Il y a eu Arena. Match ça bien. Pour la première fois, un Africain noir au Betakuna. Kofi Azara toujours précurseur et Makambo. Tant que mi pesa comment va suivre les gars, c'est comme si Batebele Bandor que c'était diversé mon ké Bandor comprendre Makambo te. Lilo on a été commentaire de Gozani. Le guide Azala Kaka. Mais na yebi émission na yozo linga créer loko moko mais akobeta arena ba congolais boya ebele akobeta na arena match ça bien. Merci vraiment. Tout cas, bana poto bana mukili momimba. To suksi vraiment sona somo komolelo. En tout cas, j'ai plaisir au sarante. Ya ocha père nangai asitumbo micro en tout cas salinga et en tout cas, vous s'abonner massivement dans le site. Ciao.